Arnold Mfuma. Congo Direct TV officiel Arnold Mfuma. Congo Direct TV officiel Arnold Mfuma. 500 mégapixels. Congo Direct TV officiel. Masolo ya mboka, masolo ya politique avec l'artiste Fila Basele. Check. Donc yebisa déjà batuke die dingwe azokanela ngai azoluka ngai donc akomi na problème pour bima. Donc partout où yata mbulaso na deki on a azatini. Donc mikolo fièvre na ndako. Omoni bandi fièvre oyanga noa. Ardon Luvuma yepe abina bisoto tuna yo bakidiba alobito mona kana ba catcher américain. Au monde appelle que muta forma bien père na yepe. Le loso balobi batila yo mbongo obunda na papa na olinga yango. C'est pas Anguluma azoga fait trop. Donc na kin nazoluka yo partout. Ndenge na musana bino kuna na kanko le place au travail aka. Au salari kuna au boy kobima. C'est pas Anguluma. Deuxième message na otinde la yo. Anguluma. Olingo zongela no simano mundu ke matano suna ringite mais eza somo. Na teni na yo la taranange na beta yo mabe. Donc na décision pour na kato sukiwana ke na betio na miso ba konzi na yo ke na dégrader yo. Kati essaie roula la te mais moni mamboka eza moi makambo lekebele na mboka quoi tu vois. Arnaud Mfuma dans place aux ça. Donc ba courage il y a trop quoi de la part de Dieu Dingo la locomotive qui filme. Donc Arnold Mfuma. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Bandeko balandi batali magazine motuna na bino mpe biyano na bango ebongisami pe epesameli wa bino leki wa bino mwana wa bino DT Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès Tulenge nazali ngai moko te nazali na équipe technique ezali kosalisa ngai na nsima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google soda ya makasi na réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Roli Tulenge Vemirse coordination ya ye moko Arnold Luvuma grand prêtre boss de boss na assistance tozalaki na Jonas soda ya makasi. Oui, abonnez-vous Congo Direct Arnold Luvuma grand prêtre boss de boss ya yo yango Graciano Masamba Google le grand caméraman Roli Tulenge Vemirse mema biso toleka. Ouais, mbote frère Robonio. Mais comme déjà baebi déjà batala internet baby qui dit dingue donc ça déjà quoi voilà. Merci die dingue oyo boyo kaka oyo bolukaka yeyo. Na lingina tuna yo mutuna boye. Yo zali mwana dingue. Non, on a question mon retour le blague. Tu peut-être moi déjà boye au mona nani. Bandeko bazolanda biso yeyo ngamoko nazoloba te elongezo funda motuna na biso ezali boye tolingi toyeba yo pe osala kaka musala o tata na yo asalaka mais tu zinga boye puisque botade ya ba komana nga boye bima nga na sala donc voilà tu mon nga na bati très boye c'est qu'il na sala musala o ke oyebelinga voilà. Vraiment ya solo bana poto bana afrique bazolanda yo ya solo totala ba komba na yo ebele tomona ogania mais tozo yoka quelque part mais on dirait kuna na poto olembisi na yo lisusu makambo ya entraînement okomi na yo na ambiance na yo otiki na yo musala na yo bien ndenge nini. Non te ambiance biso botama na ambiance te tobotami déjà to côté déjà ambiance c'est ça la rapper ambiance c'est la rater quoi surtout à sportif tout ça na moi temps libre que beaucoup se défouler ndenge ça la quoi tu vois au tous appels responsable tous appels na vie haute au vivre en ango aux appels à moi un mois mon robot que au salle d'entraînement té ça là au lingi c'est défouler pour ébuquer ça na temps mon robot au zongé sur entraînement quoi voilà de l'autre lingi to yeba carrière na yo ya catch au banda yango ndenge nini ba téléspectateur baza na posa baye ba obanda yango ndenge nini. En fait ba o baebi
parce que tu bandis quand tu m'as sport quoi donc lit si comme on attend aussi que au makacher donc voilà on a salé lit na ma tété na centre Kotakoli et pas il y a prof Saïda donc je salue vraiment mon prof Saïda pas place au ça au théâtre donc na bandi sport na ngalika banda bomwana pour na botem na famille ba sportif na kol na vie sport na tangi na vie sport pour papa na ngaza sportif aza médecin té donc il dit que moto na ngenge ça dit trop papa place ça donc na vivre na vie sport na kol na vie sport voilà aujourd'hui pe nandenke na sa carrière na ngai voilà. Merci bandeko balandi tozoko koba kaka ndeko ABC biso en tout cas ndenge abandaki musala na ye mais question na biso mususu ezali boye ya solo mingi bayebi ke biso ba congolais catch o biso to bundaka ya kisi mais yo ozalaka na Europe siko nazoye bate catch o yo bundaka na Europe o bundaka ya kisi pe kaka ou bien o bundaka ndenge yo kendai komona kuna te na bunda nyonso ezate question na commune Europe ni na commune mundele non na congolaise quoi tu vois soki na commune Europe ezaka ke to bagisi maele ya autozui kuna entraînement et puis kuna sport eza évolué na ndenge nango pour les amis qui quoi tu vois mais na bundaka toujours style na biso oh ya on dit na bundaka nango kuna vraiment en tout cas père na yo azali champion et ba champion yo pe to moni pe okomi pe champion ya ba champion na yebite papa na yo aza grand moto oyo bato babanga kaye na yebite papa na yo vraiment atikeli yo babiloko ona pona minute oyo père nano atiki kachite na yebite atikeli yo bien apeshi yo makambo ngo kaka po yazonga sima apesa yo lupemba na yo bien ndengeni non pour azonga sima te mais tu vois aujourd'hui papa déjà 70 ans. Dans 70 ans déjà que c'est beaucoup quoi. Donc au moins en Europe bah âge il y a ba pension et ça déjà là 65 ans. Mais c'est quoi il est déjà à 70 ans donc et comme Nathan au pays APMA que bisopeto soit relève quoi pour atteindre le but que les lots azarana pour ça abunda mais compte tenu âge et ce pour ça na au ça ni donc ça que Nathan au européen pour aujourd'hui 70 ans. Donc, à 8 ans, on travaillait trop pour passer jeunesse dans Mobimba, dans le monde, il y a catch pour encadrer catch. Voilà quoi. Donc, et comme il y a autant que Azoa répond et puis tout préparer jubilé nae. Et puis, quoi. Donc, et dit moi, je Azana Bana et Belé, quoi. Oh, Abimisi, dans le monde, il y a catch. Bah, idole n'a pas basé Belé. Non, voilà. Merci bandeko balandi batali biso toza ko koba kaka awa tozali na lelo tozoye ba ete kombo na ye oyo babengaka ye vraiment na kati nani ayebisa biso kombo na ye kombo babenga ko na kati nani mais comme na kati ngwana Edingwe fils Makidiba eyowa donc tango Makidiba eyowa donc Edingwe fils quoi donc ba fanatique di Edingwe partout bossa na Europe donc tozala na bino kuna na biga tombo mon radio na bino bo seplara ya trop pour bo mon en live quoi naza bonne santé naza toujours en vie voilà quoi donc oh ba belinga na kombo ya Makidiba eyowa netiba ya marocain ba Jonathan Masengi ba Flower Chad ba Ladi Light puisque ba mama Jenny Justicia na Bruxelles motema ya Vibitongimbi donc baza vous belé quoi ba Gisèle Bichoki ba Zidane Bichoki donc baby qui dit Dingwe nakata ring na komaka Makidiba eyo afisi Dingwe Makidiba eyo afisi Dingwe mutuna na biso mususu ezali boy yo banda okenda poto ba combat oyo bundi combien oyo ba beti yo na oyo yo gagner ko yebisa ba téléspectateurs bazali kolanda biso bayeba ba victoire ezande belé ba victoire ezande belé pour mana c'est discipline vraiment na musala nanga quoi na ebike o eza musala nanga il faut na tshela ngoma ele corps âme esprit donc pour nazaka toujours na ba titre quoi tu vois ba adversaire pe ba makasi mais ndenge na travailler na préparer ba match nanga c'est ça que au monde que ba victoire eza ba titre ezali donc voilà. Merci bandeko balandi batali biso tozoko bakaka vraiment ya solo awape
kachi na kini elali nango toyebi te bino bato boye sika bokoki kosala innovation ni bokoki kolamusa ete po baninga nyonso bakoma vraiment na elengi oyo uti nango na Europe bazwa pe gu wana ete bakoki kobunda pe na mokolo malelo ko lobani na bandeko wana. Bon moni premièrement eza likambo ya fédération. La fédération na biso ndengeza wana il faut s'organiser bien pour na ba combat ya catch. Tu vois donc catch eza roula la te mais moni mamboka eza moi makambo l'équipe belé na mboka quoi tu vois donc mboka les élèves mana ba problème belé batala boy mais j'espère que à bientôt makambo ils ont changé puisque si tu au Europe boy tozoya donc tozoya siko que tout la musa makambo yango on comprend tout la musa makambo yango le quoi moi maïle tozu libanda ba matériel tozu libanda et c'est une photo na ba mboka po pe to kolisa sport na biso car il y a vraiment beaucoup de talent ba jeune belé ba na talent ndenge tout na ba talent ba jeune belé ba na ba talent et c'est une photo sangana pour to remonter histoire yango catch que génération na biso et ça la peine succès et ça na marambo belé tant que ba ministre et sport au bazotie la biso ba dinga sport ba c'est plaire en sport donc pour ça la fumato catch ma ezonga vraiment na tanda ngolo ko biso pe fumato ça on a force tout ça on a santé tout ça notre jeune donc à bientôt rendre nous préparer comme maman pour super anguluma azoga fait trop siko yo na super anguluma yo vraiment na komona yo boye super anguluma obeto mabe okokate aux assire oui ba combat onga na mona super anguluma en tout cas yo vraiment okokaye bosco ba combat onga na bundi na poto est-ce que super anguluma ko bundango super anguluma ko bundango te ba combat na bundi na poto na bundi na ba kabo talaka kabo fungwa mbanza vous comprenez super anguluma comme na ba niveau ya kabo te kabo fungwa mbanza donc tant ba bien que fumu ya mbanza si on a bundi na aider combat na niveau ya Belgique on a donc premier combat à gagner ngai deuxième combat to kinde nil donc to kinde nil pour na ngala mona ki na gagner pour na niveau na ye ndenge ke to bunda na ye ki na ngam na koma na niveau ke no to kina nil donc pour na ngala mona vraiment que na gagner quoi siko super anguluma azoga fait trop donc na na kin na zoluka yo partout ndenge na musana bino kuna na kanko ko le place au travail aka au salari kuna au boy kobima super anguluma les messages na otinde la yo donc wa mobilité pour ça là mobilité on a na musana bino place au salaka na teni na yo la takana na beta yo mabe donc na décision pour na kato sukiwana ke na betio na miso ba konzi na yo ke na dégrader yo mais chance au salaire maïle oboye kobima okimi mbangu na télé oko répondre na télé ngana la ki face à face oboye kobima yo super angoluma na bato bazo kosa yo bato ba bata masimano o manka redingo moto na ngingi oyebi na affronter défendre na mabele na yo na beton na mabele na yo obimisa minduki obimisa ba kraka et puis na ba collègue na yo ya ba soldat tout ba intimidanga quoi donc mais cette fois-ci Nazar na chelo titre au anguluma donc on kato suki wana na ko beta yo mabe oyebi na beta deux fois oyoka moto salaboy anguluma oyebi okoya na fopol na kemikil na semotika jusqu'à ko dondo teni korini ko na elio na lukayo donc na patrouille mozo mona nati so na leki yo obimi so na leki obimi na senga na président Chako na senga na président Franck Diongo donc beaucoup talikambo oyo quoi anguluma vraiment tina zonga poto donc il faut ole kavuma na c'est quoi pour na zo muke niveau ngala zana ngoyo zana niveau anati donc préparer ka ba kisina yo maram na yo ozo préparer wana donc préparer yango aussi ça va na famille pour ochadi edingo la c'est au kokati anguluma bakidiba alobi yeyo azali mobali ya solo yo soki okoki azozela yo mais obangisa mabe namona démonstration anguluma sala bakidiba en tout cas kolobana ko sala eza makama mibale vraiment message ni ko pese vende ya clé tanga to tala ngo vraiment mona en tout cas bakidiba ona omoneka mwana po biso to ke lukaye pour azotambola te azobango tambola te pour ebike jeune wana zoluki partout donc partout sera comme na komi wana azati akoma na komi wana azati akoma na komi wana azati dete Tyson
benda mutuno mato ipo azoganga trop azobunga donc bakolo histoire basali dans cette fois-ci na eline yo omoni kabo na poto ve kabo na poto asaleka neti mais akutana ki na la locomotive qui filme donc yo sikoyo lokola uzoganga trop aussi ça bat na famille bato oyo zolia kawana po okoma na niveau mais ba ke niveau na wana ezali limité déjà na bloqué tu n'as pas déjà na miroir maramutu non on comprend des jeunes donc na au comité donc prépare-toi bien moi aussi je me prépare bien puisque à bientôt on a du colo ya ring Anguluma kokimate koluka ba raison té et lo moroté donc il a après na titre na Angers le petit titre na Angers to okuta na du colo ring pour ozo déconner trop ozo ganga trop ozo loba trop donc le beti mo ba katia ro bazana kini awa nengo seli ba sacrifice na yo beti ba katia bazana kini awa donc et pas nanga osuka donc on a tondez tout na okato suki wana tu fulongolango pour ça ba blague Anguluma ngesa na ko banga te oza mwana mobali bakidi ba pe aza mwana mobali ya solo terrain ezali na ngo ya bata makana sima phare DC Moso bosali ko la ring abimisaka ba kraka abimisaka mundu qui poza mokonzi vraiment ouais d'après sinon respect na ba grade na zana ngwana aza mokonzi quoi tu vois tant que aza soda na kati ya mboka na biso ya RDC aza mokonzi donc côté ana na respecter na musala na yi mais tout que suna ndinga catch non beta o kaka donc prépare-toi bien donc côté ba entraînement côté na temple na yo côté ba labo na yo non yeba osana morceau dire kokimate to munino deux fois 2008 2009 to munino deux fois na bombo oyebi osana oyebi na affronter tina mabelino yo jamais o roya matete oya ko affronter na rata matete na mabeni na nga osenga bagarre na matete po ba zulu ba olia yo oyebi da ba zulu ambassade ba zulu edingo ba olia ko s'encadrer ya makasi quoi. Donc, yaya marocain bazana, Jonathan Masengi bazawana, donc au bouger côté Anguluma, zana respect. Batu ozo bungela, donc on a force té. À part qui sinon beaucoup mabi, que na buka yo, au moins Anguluma so na zuye, na buka ye vraiment donc combat ngana ye atika catch maman pour dire bon. Anguluma olingo zongela no simano mundu ke matano suna ringite mais eza somo biso tokoluka yo bakidi bape akolanda ngo amuna ke yo na ye ke yo za mobali ye pas za mobali ana tiliwa donc combat la ko senga mako pour olo batro comment ne senga mako mukolo style il faut azala ye mon père et dingo motola ngenge il faut azala ou bien arbitrer donc arbitrer combat yangana comme ça ba mona die dingwe contre Anguluma likolo ring c'est que dingo motola ngenge arbitre donc tout à c'est que nani akogagner pour à côté la motuté père à côté la mona était à côté la motuté ya solo makambo à côté motuté pour c'est Anguluma azapi na style na abuna la style de dingo motola ngenge comprendre abuna se dingo pour fanfara betara ya dingwe prière à salarié ya dingo maramnya so salarié dingwe si ko ngai fanfara betara ya dingwe prière na sa maramnya tu ya dingwe c'est que bo yokana na bino bo non to yokana ndingini même style yozana ngo même style pangolo mazana ngo puisque yende tu ko atali ke non te il faut na bima na style oyo pour aza déjà fanatique aza fanatique ti abunga kawana donc na mutema na bi kaza fanatique yedingo moto na ngenge on comprend pour edingo moto na ngenge abandi catch depuis na si ba 70 abandi catch donc en gros Banguluma non bazate wana aza kuna so DT mandita Jackie Chan azo formé bango na nous tu vois donc biso déjà tout ça sera déjà bien formé par ya prof Saïda on comprend de quoi donc Anguluma prépare-toi bien nazana kin olobaka trop ogangaka trop tant nozonga poto yo tikali ko bima otiki ko ganga donc nazana kini awa to kutana na yo pesa des informations na président Chako basali ya trop yebisa pe président la fédération Franck Diongo que die dingwe azokani la ngai donc yebisa déjà batuke die dingwe azokani la ngai azoluka ngai donc a comme na problème pour bima. Donc partout où il y a tambour sur na deki on a azati
donc mikolo fièvre na ndako omoni bandi fièvre oyanga noir Ardon Luvuma yepe abina biso to tuna yo Bakidiba alobi to mona kana ba catcher américain au mona pe ke muta forma bien père na yepe lelo so balobi ba tshela yo mbongo obunda na papa na okolinga yango bon mutu oyo a chambongo non na bunda na papa na ça doit raisonner vraiment ayebi ke biso ba congolais to boya kana biso te makambo nyonso o baloba kana biso to sala kana biso yango bon moni l'argent ne fait pas tous les bonheurs. Papa oya botingai edingo moto na ngingé de longa na bundaka majorité bato ba soutenanga saka ba fanatique edingo moto na ngingé suko ba mona ke eza ko nti bougie était na ma misu na ngomoro quoi donc ndeza donc ngani na renyara boy na lobango eza bougie était le manama misu na ngomoro suko to mundana ende nini quoi po yesa papa nanga yindi mtapesinga maele yimtu azo encadrer nga yimtu azo na contrôle nanga. Voilà si koto bundana et pour attendre bundi babaka que yokani na bino yokani reprendre puisque papa déjà a 70 ans bon on a 30 et quelques au moins que force ces ans makasi malgré tout que aza monta makasi aza moto na ngenge donc na ba niveau na ina ko makuté même sur 100% na ko matana na on a 0.0% na ba niveau na quoi. Mama Siska azana France na Saint-Ouen alobi to tuna Bakidiba sambelaka ouais na sambelanga omnanga Dieu merci oui en tout cas kombo na venir bangisinga Dieu merci mais Dieu merci nazokola déjà que na l'équipe même âge au Jésus-Christ abotama na ngomoni ke bolingo ya nzambe tanenge l'équipe monene quoi yango to sambelaka to ebi ke nzamba azali poso to sana bon moi to sana envie et ça na grâce ya nzambe po ende ko le souffle yenda batelaka yende bilobi quoi pour hasard omniscient omnipotent omniprésent tu vois donc nyos tout ça là ezala nango hasard te panzambe donc c'est le même ngam die dingu na zaboye et ça hasard te panzambe donc nzambe ni mutu ayebi destin mutu ayebi prédestin mutu quoi donc mama Siska basali a trop donc bisonaf so bana Paris nous en a Saint-Ouen on a na Saint-Denis la pleine stade de France. Merci Bandeko Balandi bana poto Congo direct Arnon Luvuma yayo yango boss des boss ya solo tozana champion Makidiba tengto yeba oyo nino lati ba ozomona wezani na rolo ba soute weza titre na ngai champion d'Europe na zone Europe donc na musala on a salara donc nazo beta bango nazo mériter titre oyo mais on a yepona beta ndesikuyo muto azo gafé o quoi azo yebate yo anguluma yeba esika ozo gafé yebe siko ozo tcha lokolo cette fois-ci au Suki donc Suki oyanga noir donc na eli of manakin pour lobby trop donc on a activement musika en Europe na yé pour na yonde vraiment quoi donc place aux ali bongama donc nengo zo tambola ne kenge puisque Osaf ma wanted. Vraiment tout le monde a rappelé ba catcher rebelle pe na ba Soudaf bazali na hibité peut-être yo komana nkuna to bunda pe na bande ko côté kuna. Bon Afrique du Sud avant ba catcher ba comme en Afrique du Sud kuna biso mito bandi monde ya catch en Afrique du Sud. Oui puis c'est na tangi ba université en Afrique du Sud, na va en Afrique du Sud. Donc avant ba catcher ba comme kuna déjà qui mamba mrambo ezala magetu na kuta pe ba catcher mso kuna mais to se peut ko mipe to salipe moi clic na biso pe ke ya ba catcher donc ba o baza kuna bon quand même ça quoi évoluer bien mais biso dia tout ça là qu'on a tout banda de masolo elle est on te tiki là ba on de masolo quoi on comprend si quand on a un niveau ya Europe tout ça c'est sous masolo comme là ce qu'on a un titre moko o ba pesa ya champion bien mbilo musu c'est titre ya champion d'Europe na sous na titre ya champion de Belgique c'est que yo kuno beta kandeka pera rabango na beta rola locomotive qui filme Makidiba et yo donc na beta rabango c'est ça ba on ba jeter de l'école ring sur de communique ring ah bazana ba ebiti ba kai soulé donc ba katia ba zebeli na ba Belgique wana ba ebidi dingweton na matalikola ring et tosaka pesa ba tumsu ring et tosaka mais ça tumsu matikula ring il faut et tosa vraiment que et aussi quoi tu vois donc bana poto partout bosali na ngabino ya trop donc ba ces jours quand rata bakin bilongo bika kin mamoto ndenge salaka que mais tozana bango a ozambo kana bisowa vraiment mutuna musu sezali boy Bakidiba obala ouais na bala na moi si na bana donc voilà naza responsable quoi
Lajos Mbala na Allemagne. Alobito tuna bakidi ba yo landaki musala ya père na yo. Ese bana oyo po boti bakolanda musala na yo. Bon, nous sommes à Bongsa Manzambe. On a peine à battre qui n'a aucun macacher. Tu vois. Donc, nous avons gardé un lobby à moto pour lobby bisomoro to éviter. On reprend. Natangi betid, maramnios tout mais les lots, nous avons gagné finir na catch. Bah, nous avons tanga, nous avons européen, nous avons vivre na vie à catch. Donc, nous sommes à Bongsa Manzambe. Pour les lots au bac. Osala msusu mutubu mais okutene mara msusu on comprend ngamona za combien de ba pasteur combien de ba prophétiser pour nanga dans la pasteur donc oza mosali na nzambe oza pasteur oza boyoki bakidi ba eoa abeta kajete mwana ya matete ya solo ya tongo vraiment yo mutozo lukaye a biso pe tozali na biso micro pe ko ya pa na yo bakidi ba bibongisa terrain peut-être so bokutene na yete tanga ke Europe tanga kozonga yo na ye na kati wana vraiment tokomi na biso na suka okoloba nini pona bayeba o bazolanda biso bon ba fanatique tu ya die dingwe partout bozali na yebi ke bolandela ngafma la loupe quoi donc boyeba ke prochaine combat langa ezana super anguluma batu bazeli en otro batu baluki en otro batu baluki en mouvement trop quoi pour comment on a un système netika qui est un défi c'est dingue. On reprend tant qu'il y a en Europe, il y a un système comment on bat un mari, il y a un défi c'est dingue, un défi c'est dingue. Quoi me soupçonne de mari, un défi c'est dingue quoi. Donc on se coupe qui c'est né faut se couper ezalamba moko. Donc c'est un scoop que ngana bata que fils c'est dingue biologique na photocopie anguluma siko likolo ya ring. Pour aganga trop alo bagatro donc il faut ça nakati stade mutunyo sto amona ke die dingwe contre anguluma donc vous mwande na obeta e combat yanga eza comme mo ba 2 minutes donc ba 2 minutes ka donc ton fanfare zo beta kaka invocation ba moko ali na tomboli ba na sena buki donc comprend présent à force ti donc so sengi ke coup de tête or so ka yena ko bete 2 coups de tête moko kaka anguluma waka na moko donc so doke technique. Donc, on a prise du mot comme au Boukani, au Katani. Donc, Kende pas DT Tyson a formé le sous bien. DT Tyson, donc, place aux alliés, message aux alliés à yo, formé bien pour avoir un morceau dire. Avoir un morceau dire de ce qui côté technique, une minute quand on a bouqué. De ce qui côté que Masolongo ya Katima qui est fétiche, donc, avoir un coup de tête comme moko. Angulu Mangana, tout ça, on a combat à 5 minutes. Donc, une minute, de ce comme il y a 5 minutes, il y a combat et aux amis. Donc, on a une minute, combat pour Sibi pour aux awa. Au gangi trop, il y a sentir nos angers, on a sentir nos angers. On a titre angers comme ça. On a préféré combat aller et aux awa. Retour tout ça, on a Belgique ou en France. Quoi. Donc, aller aux awa, retour, tourner nauti na France, on a côté Mikanda Maramnios, tout. Toya au Bounano sous na France ou bien na Belgique pour histoire ici la malamoro quoi au vent la malamoro donc au changer look au changer ma solo ou bien au comme courriers ou bien au comme technicien ou bien au comme mec donc voilà quoi pour mukolo maram déjà y au profiter trop ton na libanais mboka yo na sima au comme coréen au comme ko sala boyebepe comme ko manquer au comme ko gafé angoluma prépare-toi bien dans la kanda na yo na oti musika na ye pour na yo donc na suki wana tu na okato yango donc RS moko au changer combo comme China Rambo c'est bien kutu quoi donc yo China Rambo quoi donc RS mo za maele yo monika mkolo mabele akizidi na mabele okomi yo China Rambo c'est bien tigala ka China Rambo donc China Rambo katape suki ya China Rambo chama ndefu ya pembe ndenge China Rambo azalaka comme ça. J'ai ékenega bongo quoi voilà. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino mpe biyano na bango ya solo boyoki bakidi ba ewa beta GT. Vraiment yo motoso lukae o ape na posoli ambala abi afutela otike. Retour na ye boke bunda kuna na Europe. Awa nde alende awa ya solo to pesi bana nyoso poto balanda ka biso to pesi bango mbote mingi to pesi Black Media
na Allemagne topesi mbotemi topesi Pharaon na Allemagne topesi mbotemi topesi Clovis Akrasia topesi yepe mbotemi topesi Papa Tati na Chine malgré kaka moi kuna je moi mobulu mais masole sana mango bien magazine bino obolinga ka yango grâce à nous Masamba Google les grands caméramens soda ya makasi Jonas Pazara qui wana assistance Roli Tulenge Vemirse coordination Arnaud Luvuma boss des boss en Europe mutolobaki tolukela yeyo mutolobaki tolukela yeyo Arnaud Luvuma lobi na elini bon on a vraiment on le banaïti un peu c'est quand même trop place ça a continuer comme ça là dans ça là quoi tu vois puisque sans médias donc ma trop quoi donc on a grâce à médias et puis ba fanatique na biso bazan la facilité ya Rolanda ba news na biso quoi donc Arnaud Luvuma donc place ça donc ba courage il y a trop quoi de la part de Dingo la locomotive qui filme donc voilà quoi on a peut-être sous ba sali trop la championnat biso Ilunga Makabu donc bah félicitations vraiment il y a trop n'engé vraiment à garder titre naé à garder ceinture naé vraiment donc champion Ilunga donc de la part de Dingwe aux ma champion quoi donc tous confirmons vraiment aux ça la fierté nabiso vraiment congolais voilà quoi donc forcer encore on est là vraiment derrière toi frérot donc continuez toujours quoi beta bango vraiment donc voilà donc voilà n'habité donc merci bandeko balandi batal biso to comme na biso na suka champion to telema émission na biso esil nango wana yeyo champion Bakidiba oyo bolukaka yeyo bokolanda ngo bino nyonso grâce à nous Masamba Google les grands caméramens les grands réalisateurs ya GT soki nzamba bateli biso to monani mbala ya simas bye. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, Arnold Nvouma. Congo Direct TV officiel Arnaud Nvouma. Congo Direct TV officiel Arnaud Nvouma. 500 mégapixels. Congo Direct TV officiel. Masolo ya mboka, masolo ya politique avec l'artiste Fila Basele. Check.